na misale sengo ya côté ya sango malamu ya Yesu Kristo et si ka pa Yesu Kristo atemate na tina ete na tonga te likolo ya bato esi batonga papa Rabi oyo ezokonte pa ya Nzambe eza batitre honorifique tozwa te eza musala oyo moto azosala babe bafuta moto te kolonisa makombo bapesi ye me bafuta moto sema misala me nyonso oyo bakufa oyo batika bana na bango tala rendement ya baeglise oyo batika mais le tomona pasteur atiki asede pa mwasi combien de baeglise eza mabe te mais soki ezaki papa ti yango amonaki soki nakufi mwana aza te ekobunga donc c'est trop jeune et toke mboka oyo kindoki ezali makasi to toke na plateau baesa biso baza na système ya bankanga cela veut dire quoi to simba na yo bo to gangi ha to limu ti place to linga to kende mais ba créer raconte mon maléfique ba lier mutu na famille ta kufi bazena posa ba cotisation ba tunya sote ba pesa na bazena na posa mbongo mama na lokola contribution pour bakanga ye Jacob bandi ko banga azan promene ezao mais tango akutani na Nzambe Bible bi Nzambe a changer kombo alongwe et Jacob ozaki izipate parce que ezaki kombo apesa la volonté bat akomisko na kombo ya Nzambe na plan Nzambe raconte-moi que ça maman moi zoko na plan Nzambe Nzambe zo lokomo tango Bible bi nini tango Jacob azonga okoma Israël ana ko banga ezawa lekisaki moi selexi bana lexi ba biloko nyonso tango ezawa moni ye na musika amone sur Jacob tamone Israël koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV boss abonné ebele kikaka leri nyosho kikaka mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakata kate ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyoso Kilongo TV bisous bye bandeko balandi émission na biso mbote na biso tozana esengo koyeba bino ebele kolanda ba vidéo na biso esalaka biso bien esalaka biso esengo makasi émission lelo ko édifier peuple de Dieu émission lelo tokolobela sujet d'actualité nyonso oboyebi eza en ligne tokozanga te kobeta lisolo ya libération avec mukuna pe lisolo ya libala ya rythme samu nande ko manix Chimbuki tokobeta mwa masolo ebele Karine Mokonzi pe pai tokolanda ba information na ye tokosolola kasi na émission lelo tokobeta lisolo nini ba beta pona yo lisolo nini ba beta pona yo oyo promoteur ya ba édition yango aza mpanzi na nga ye nani pasteur Kosi pasteur ya les bons samaritains et acteur il y a les bons samaritains et puis évolué en Antioche. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Rabi Mavinga. Tous les seigneurs en bonne émission absolument. Merci beaucoup. C'est-à-dire vous l'avez sur la chiffre 9, vous l'avez sur la Kilongo TV et puis vous l'avez dans la chaîne Belé, la chaîne partenaire. L'isolo ni va beta pona. Ezani. Merci. Premièrement, je tiens à remercier le bon Dieu ou à Pessinga Souffle de vie. Ou à sélectionner un parmi vivant ainsi que mon père spirituel apporte Thierry Kessala ainsi que Zam Nangola Nzamba Pombole mon père pasteur Jérôme Kokila Nzamba Kansa Bango. Lisoni babeta pona eza activité oyo tout ça dans le kola bomisa na temps Nzamba zo pesa makasi ezaka na circonstance monde tout ça lisoni babeta pona yo na occasion il y a anniversaire nanga Nzamba kwa ko tianga 6 ans passé déjà 6 ans passé plutôt il y a ko salaka activité auto bengi lisoni babeta pona yo. Lisoni babeta pona ezai question oyo ça même t'a révélé quoi yango si eza question oyo so meka ko tune pa baye ko na ye
que bato balbani ni pona nga d'autres termes bato beta ka lisoni pona nga yeso nga yeba lisoni ezo beta mapana vis-à-vis ya mukili au moins va pesi ba réponse ba miso ba benga oza Elia miso ba oza Jean Baptiste miso ba oza ba prophète au fait ya bango bongo pona bino et Pierre azongi c'est que oza Messie mwana nzambe ya likolo yeso abina Pierre et ezama na makrete de biso makambo esika Pierre azoki promesse qu'il connaît ba kotonga église donc c'est ça lisoni babeta pono tant pozo ba lisoni babeta pono c'est-à-dire lingi pe otonga église likolo na oya ko yanola non dans ton église si mon colonel va permettre tout ça la œuvre parce que nous sommes une église missionnaire mission Antioche tout temps la vision ou apporte ticket la biso ou la pesa biso ou azo continuer ko pesa biso même de loin tout ça mingi basé dans mon canal Romains chapitre 20 verset 15 Romains chapitre 15 plutôt verset 20 Bible dit je me suis fait l'honneur de annoncer l'évangile de Christ là où Christ n'a pas été nommé afin de ne pas bâtir sur les fondements d'autrui. Na misale sengo ya côté ya sango malamu ya Yesu Kristo esika pa Yesu Kristo atemate na tina ete na tonga te likolo ya bato esi batonga parce que aujourd'hui les hommes de Dieu ba sala ba pêche en aquarium pêche esa na kata aquarium or un grand pêcheur ba bakane na balé ba bakane na aquarium te cela veut dire quoi so yo mutana aquarium ata mwana mukia koti loboko papa akanga mbisi autia na tsani mais ne balé ba baka grand pêcheur on a pêcheur te mais tu es un grand pêcheur. Je peux dire oui, parce que Christ m'a fait un pécheur d'homme. Il allait faire nos semaines disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, à Pessingaï, pouvoir wana, Aminanga Kende, qui est aussi la nation sur les disciples, bâtissa bango. Quand j'ai fait la mission, carrément, mon lobby, bateau. Lui, c'était mes bateaux. On péché, parce que nous sommes en aquarium. Kenda hotel mboka tout ça lisolo ni babeta pona yo une je dirais campagne d'évangélisation activité d'évangélisation c'est ça non si oui to solango mais c'est l'option parce que na mona na affiche na yo ba komi missionnaire et mingi ezaka oteza pasteur oteza aza évangéliste prophète ponga ninga mingi ba prophète et yo missionnaire tout court pourquoi? Merci Papa Rabi. Où ils ont compté pas ya Nzambe, ils a bâti ton office, tu as déjà musala ou mutazo sala. Babi au futa mutete ko nzama kombo ba pesier, mais au futa mutoseno misala. Je suis un missionnaire. Kata makila na ngai, naza makila ba missionnaire. Explique-nous un peu missionnaire azanani, pasteur azanani. Un missionnaire c'est quelqu'un qui va pesier mission. Azo qui t'a cyclé quoi. C'est-à-dire lui n'est pas berger, il est à kofana ba patete. Non, tout serviteur de Dieu azana mission dans ba pesier. Donc, comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète, et déranger la montée. Mais dis-moi, nous ne pas comme tout esprit, comme missionnaire, parce qu'il y a un missionnaire. Pourquoi? L'église où il y a centre missionnaire en Antioche, il y a un organigramme, il y a une église, et tu as un pasteur Daniel Maton dans les États-Unis, et puis il y a un directeur de la mission. Zabiso na Antioche. Non, qui mité mission mimi na États-Unis aki osa musanzambe kuna. Wa yozo nyoko na Congo central. Non, toi que malé. Pasteur Daniel Matondo aki États-Unis. Azwa tamulai ya kofanda na Congo central pesimana ki konga pona mission. Akenda kuna lala kuna ndima ba konto atika ba kontion o ya malamu o azana na kin. Andima ko s'installer na nini. Et ton nzamba c'est là que ça la tambuli par toi tamba felan tamba mbo rebelle nzamba bengi en États-Unis le kona missionnaire akisa mission kuna zote ya kuna allez ton passé dans que ton basani yo kotia ngai le kola directeur ya mission le roi directeur ya mission adjoint na ngezali papa Anto Malela to zena épée na kikonka année passée donc c'est ça tout ça la kaka o ezali pour moi papa na biso moko apporter tchèque ya sala za missionnaire. Il y a la mythologie, Azan Angola. Il y a la mission en Angola. Mythologie, mythologie comme le roi Misolo. Non, la mythologie est d'accord avec la mission. On peut faire une explication. Le missionnaire à Liboso, le porte-épaule, le tika, la mission. Également, Papa Jacques Verneau, c'est un missionnaire. Pasteur Jacques Verneau, Azaki missionnaire. A tika mboka na ye, ayako s'est installé à Wanakin. Et puis missionnaire bakundaki bisika akenda mission. Si papa Jacques Verneau aza papa ou aza baza ba exemple à suivre. Asa l'évangile bino ba missionnaire.
Pour na bassin na nzambe nyonso oyo di moins ba yebi nzambe. Ata ba prophète. Il faut balanda qui sa papa Jacques Ferno. Tala papa oyo sala testament aloba so kufuba na cercle à chaque que ba connait na triplex. Na triplex. Et Dédé aboye ba tongela ye ba sa ba pierre tomba ba sa ba ni na makasi ba kunda na mabele boye. Tant ba sa ki wana ni ba bi non papa yebi sa biso boye te ba kunda boye. Et Dédé à ça que l'église au royaume te que sonya na kofi ba na mo na ngam to succéder non. Bana la baya. Tembo wana ezate ba pasteur mtu basaka ngo nzambe mtu asaka ke pasteur akufi lokwa mona pe azana likambo. Aujourd'hui soto koti wana to kota na débat musu parfois to mi sabat l'esprit wana mais ma kamwe sa malelo conséquences. Vous voulez dire que c'est les pasteurs qui fait ça? Réaliser ba sen nzambe nyonso o ba kufa o ba tika bana bango. Tala rendement ya ba église o ba tika. Au moins on qui lelo ba paré que taming papa ta mazalaki. Et comment la fertilité tout. C'est-à-dire ceux qui ngana pasteur, papa nanga pasteur, tous église moko, le quoi papa kufi ngana remplacer été. Naza pasteur c'est. Non, ceux qui bien fona lugana que c'est église nanga. Ceux qui zali mon temps tout ça organisation église, organigramme église zali. Ba classe déjà mutuwe. Ceux qui mona katine écrit ezala bongo mais ça non vrai, ils ont ma bêté. Mais ce qui est que papa tient en mon question na kufi mwana zate comme community cop bunga boyena boye place ya mona skonde tozo boya bloko église community cop si yon se biso na apote tira zate azana mboka ngola mais au moins na pasteur Jean Mazawana et tant ça apote tira zani na mwana te o azapi na makambo nzambe o pe za appeler non même moi sina kuta za makasi pe na makambo na tepe moi cité mais le tout monde pasteur atiki a cédé pas moi si combien de églises étaient pas trouble même bateau ba hôtel biso en paix biso ba raison même en Afrique papa ce ba peso raison ba commentaire ce peut pas peso tort ba comment ne ba message ko comment au monde qui ba tebele ba pesa raison ceux qui basant me on a débat na to solom comme surtout revenons à notre mouton missionnaire ils ont encore un titre donc aux arabes ma vinga maintenant on sait l'émission bien aux journalistes ndenge mo pe ngapi na zala ngai pasteur mais par rapport il y a mission en sala par rapport il y a fonction en jouer donc on a missionnaire na OK missionnaire za muto akendaka donc c'est ça papa Jean Ndako tant que chasse ba binge chasseur ba binge te papa muto ayebi to binge papa na chasseur akeka siko boye mais muto binge papa Jean donc c'est ça. Ils ont monté, bouger, tout ça. Dans 5 dons ministériels, missionnaires à Zakate. Mais ils sont missionnaires. Ils sont pas missionnaires pour Atika Kembo Likolo, Atika Kita Bokondi Likolo, Akita na saye mission. Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Je pense que ce que tu as fait, Zali, tu continues prochainement à me conseiller. Ce pays a une émission de Tunikaka. 6e édition, l'Isolo Nini Babeta Ponayo. Pourquoi avoir intitulé cela l'Isolo Nini Babeta Ponayo? Je pense que vous avez répondu. Si. Mais Jésus a Tunaki Nabaye Kolnaye. Référence biblique au biais romain? Pardon, au biais Matthieu? Voilà. Et sous thème, il y a 6e édition, Nin. Parce que chaque année, il y a un grand thème. Maman, il y a sous thème, il y a là. Cette fois-ci, sous thème, il y a Bafunda Wapi. Ah, pasteur, il y a polémique. Vraiment. Les Sony va bêta pour neuf comme sous Bafunda Wapi. Bafunda sous Nani. Merci beaucoup. Nayo papa Rabezo, tout ça en émission. Nandeko Bogo, c'est là si ma caméra. Nandeko David Kibanza Makasi Minga Zana Régie. Nandeko Trésor, tout bakino se passer banini. Nabato baota la biso, bafunda biso nyonso nanga. Muto na salitem o bafunda biso to. Bako ko funda mutu te sans que plaignant zala. Donc mutu bafunda pas plaignant. Or to bota na ba famille ou na ba réalité. Bafunda maman moko boya zo landanga. Bafunda papa moko zo landanga. Que ya ko bota te. Na tribunal to bakata peine bakati ye ti kufane en tout cas ko bota te. Eza makati makabe belé to ko expliquer na kata séminaire. On va foutre dans le tribunal ni. Wana ce qu'il faut qu'on en profondeur prier yeba. Eza ba tu so funda bango spirituellement, on so funda bango physiquement même compliqué même ba vie na bango. Mais to le bilana spiritualité na oza physique. Et na kata makambo eza makabe belé ko fongola. Et to ba funda on so kata ngo ba prison apesi bango peine. Monsieur a pris 10 ans de travaux forcés. Les travaux sont pénibles. Vous savez quoi? La Bible dit ceci dans le livre d'Exode chapitre 1er. Tant que Pharaon Sikaye, Ayebaki Joseph T.
abandi ko sala abandi ko créer plainte contre bana Israël andi ko yebisa et pas na bato bi bato ba komi belé ne belé o baza oyo un jour ba ko koma ngona biso bana Israël baleka kité na ku po ba ke osamba mbala moko bakati bango peine jusqu'à l'infini ba travaux pénibles batongi ba ville à piton batongi loka makasi wana bana Israël ba oyibati o izaki bato mo ba fanda ki ba sali plainte contre mo ba fondé. Donc c'est ça. Dès tout le monde a monde déjà organisé dans moi iboy. Dès que ça na buto. Ba gens ya buto ba ya ba article ba convocation, ba mso ba ya na mandat d'arrêt, mandat d'amener, ba cour de cassation buto ezali, ba cour d'appel à buto ezali, ni lisusu. Ba tribunal buto ezali. Pourquoi thème oyo na période de confinement na zaki na retraite na Congo central. Na ensemble pour les bottes après c'est pas côté si arrêter de l'homme c'est l'esprit. Ton na téma tiens s'appelle internet na té andi ko sambela na kata ba noto na ngana oluta ngai moko na sela ngai moko délivrance lokola ba kosi mbale kosi moko zo sambela pona kosi mususu na kata délivrance na chaka to lobi komuno chaka pasteur liboso pozo bimaneti kosi ya oya nyama chaka pasteur kosi moko lando kosi a sambela pona lando kosi mususu. OK. Tant nous sambela bongo na mususu na délivrance na kosi na mususu ko ina se andi ko bake to lembi to tika bino parce que biso toza ba famille na bombi koto ya tata to mama toza ba famille na bino alors to funda bino na ba to funda bino na ba tribunal nyonso to lembi dossier na bino lelo to kokiti to libérer bino boté biso mal à l'aise mingi na l'amour qui la vie gloire à Dieu na prier na su téléphone na sola ba ndeko nanga ndeko nanga pe je sali à passant ma sœur Sylvie Matondo et puis na kata prière nzamba PC sur ba révélation si makambuka autre que na il pas pasteur non azaka pour moi soyo sali église et comme ma sœur m'tako remplacer non ça pasteur mais c'est quoi mais dis-moi tout ça la grâce wana cadette na biso Marlène Bango asa maman pasteur et sœur nanga peso sambela makasi même ba nièce nanga ba neve nanga ba osambela ngolo ba ndenge eza makomiki ba koko baliaki manga mbesu ba génération oyo elandi nde ezokameno ngai yango ozwi teme wana bafunda wapi eza makambo ebele na kati wana parfois na grâce à Nzambe chiffre 9 kilongo TV na bachaîne tozanga partenaire bakomona ba image wana grand prêtre Josué na Bible bi Satana zwa bilamba na ye akelakisa Nzambe abi Nzambe ta mutu no grand prêtre Josué sacrificateur bilamba ne komi sanité Satan qui funda, oyebi Satan funda bato. Akela akisa bilamba Josué, na oyebate Josué. Alors là bilamba na pas sur to pour bakela akisa bilamba ne komi salité. Ye komi mbindo. Na kata makambo sikoyo, eza makambo to fonga na kata makambo bilamba Josué zani. Tant on y bako funda bato. Nzamba botoli Satan na bilamba Josué, appelle ça Josué robe ya sika. Par là je voulais dire quoi? Caractère séminaire où ba funda wa pour parler sur la repentance et la délivrance. Deux ans à quatre ans makambo belé. Tant comment les juger au fond la détail et en fait bafunda wapi et d'habitude ba séminaire yo mikenda ba jour ebelé parfois une semaine ni bafunda les soloni ba beta pona yo osute meza bafunda wapi et kozwa sous une semaine si to banda lundi il y a le 5 octobre dimanche il y a le 11 octobre le 11 pendant le 10 octobre on est le 10 octobre excusez-moi pour l'anniversaire nanga et on a besoin d'un programme mais na kati de 10 OK. Mais pourquoi au poni choix ya Congo central c'est par manque de moyens ou bien mission na yo côté kuna ndezo simba ko pona utu Congo central ça dépasse makasi si ça dépasse makasi mon père spirituel apporte Thierry Kassala yo qui s'aki biso déjà mission. Vous savez papa Rabi moi je suis missionnaire la première voyage missionnaire déjà na bi ko missionnaire ko tout est longtemps le gweli kamunini premier voyage missionnaire na bon comme ça en fait de la nation tenga dans un missionnaire toko. OK. Donc na bandi premier voyage missionnaire nanga c'était en 2003 na plateau de Bateke. Et j'étais encore trop jeune encore. En 2003 tu le pisi combien 17 ans. 17 ans. Wow, 17 ans là qui était donc trop jeune et toke mboka oyo ki ndoki zai makasi to toke na plateau. Bah c'est sur un système de bankanga. Cela veut dire quoi? To simba na yo boto gangi ha to limu ti place to linga to kende. To ina hotel skuna be pok wana. Alors
mission est un vrai terrain oya ko sala évangile yokutana ina bingimbu la kuna babilo kwa ndenge na ndenge tozame menacé na ba nyoka ba serpent tout ça to zalaki makambe belebele succès na ba Congo dépasse za makasi na province mais ton dimi on pourquoi am moko aleki $100,000 na mutuya na tunyo na makamba ko gagner te pona nga pena koma wana merci yona bi to poni ba Congo po nzambe atini biso kuna. Vous savez, j'ai donc de ville en ville, de village à village pour nous retirer sans malam. Toroz a focalisé quand on a Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa. Mais année passée, aux na bas Congo. Si. Année aussi au na bas Congo. Mission année passée, si la guité au aussi sango, Jésus n'a pas qui tout est accompli. Yo na bas Congo accompli. Non, t'es aussi appelé papa Daniel, au qui a été États-Unis, au qui c'est la Runa. Mon colonel va permettre de faire ma mission dans le bande Kende. D'ailleurs, j'ai sali. Maman ngaza na mboka na bomba prénom na maman arrête na saluer azana Italie ozaki il fallait ba invitation même ya Italie mais maman yeba misatu soko ki yo kozonga États-Unis mboka moko te oyo ebangisanga papa Daniel Koto ozaili boso na azongi te bongo yo pasteur mboka moko te e ko bangisanga yi soki omoni bato wasa bereka ici na te yango bato yimba ki na terre professeur vie na bango te yango ba nyoko nzamba sanga missionnaire so un jour ebisinga ke okosuki sa vie na yo na manianga na luozi yo l'équipe papa Daniel o akende États-Unis Daniel nani komuna ye Daniel Matondo yo l'équipe ya bani mission avant yo oleki Thomas Lokof emba na mbandaka milimo ezokufa papa Thomas Lokof esi na bango na mission moko ya confrère na yo équipe Bumba papa Thomas Lokof azana na nyongo ya batu ya mbandaka. Il était les premières personnes qui ont côté à Batomili, moi Batunambanda qui ont coupé yem kwa aux États-Unis, à Kenda Tilo à Kenda Te. Na bana a futa nyongo wana. Go futa nyongo ndenge. Soka soka joko landa papa toma le kofe ki nyongo futa nyongo ke. Ya le bani basala nzambe bino ba missionnaire bolinga mikili ya. Kasi pas que moyembi toma le kofe simple chanteur. Mais chanteur azo édifier batamanje moi. Bino basala nzambe ndebo kenda côté ya. Ndoko papa Daniel à États-Unis azongi susute. Non, aza missionnaire à Ozonga. Asa ne mission kuna à Ozonga. Aza missionnaire akenda ba Finlande sisi mission zongi akeba France sisi ba mission zongi akenda ba Chine ba Dubai sisi mission zongi sikonda ma mimi les États-Unis so pe mission les États-Unis papa Daniel ne peut aujourd'hui de mukanda les États-Unis beta tato ya pe hotel les amala mi na mbandaka milimo ezo kufa na Congo central pasteur Kosi osaka 6 jours na Congo central la pose ngino Kinshasa te non ça 6 jours na Congo central ozongi na yo na ozonga mardi elle est 13 ton ozonga mardi elle est 13 activité monsieur Zozi la mission mardi le 13 awa sikona Kinshasa so kimi dépense ya Congo central na yakini wapi leki mingi pour nous simba za dépense ya kune leki nous simba za dépense et qu'est-ce que vous gagnez dans tout ça les âmes veulent gagner c'est bien mais financièrement vous dépensez vous comment on a capé à rentabiliser puis va dépenser wana et premièrement c'est la activité pour na to joa mosoloté et ndi monde zo bala pour na ba cadeau à ça erreur. Papa, tout le monde a libala mogo bazu ba cadeau ba 80 millions ba merci 70 millions. Dans ce qui ça passé na ngai. Vous savez na baki ameleki mutuya. Mutu na ko gagner le am kati na kolo. Lobe ko pesa ma musu ba immeuble. Immeuble te ba immeuble. Ça fait 17 ans au ça ba mission ba tant gagner le quoi ba am ba pesa de ko nini. Non. Les anuka franc le banuka vérité. Non le nazobika. Mais nazobika bola mwanzame na makambe belé. Nazobika bola mwanzame na makambe belé, za mission na sala même libo tangiza y parler na makambe belé. C'est-à-dire lorsque vous faites ce genre de choses, vous attendez aussi en revanche quelque chose pour venir à Batou au et là qu'on y a ce côté sala ka activité so sala na soni mabeta pona yo ezana ba dépense o ezonga raté. Pour après avoir que ça activité soni mabeta pona yo. O nyo ce cause la kola revenu, to zo kango, to kena na bopito. Na orphelinat wana na zakata tokenda oui bien on de ko boko ça si makamera makam oyo ina bato ba misa kota ba makam moni sama to sala ka te poto gagner mbongo mais senga mbongo ebele na kota mo mki ndire to sala à cause de la foi ezaka mukolo moko mais un plus de $15,000 en retour tomba ambazaka gagner ezaka sengo pona et si fait am moko za gagner sengo na lola bino pe bosepe objectif ya mwana donc c'est ça. Eh bien voilà, on poursuit l'Isoloni Babeta Ponao, mais cette fois-ci, au Saliango Nengo Sakate, d'habitude Zaka, et Sika Moko, édition Moko, cette fois-ci, au Kenango, Sali na Congo Central, ou est-ce au Kinshasa, double dépense. Tant on a sa vision, après ça, après provision.
Le biton a tiré statine, na statine on a tiré affiche, à l'issue de la yo, maman Chimel mo qui est aux États-Unis à Ipsingaï, papa bolé qui sont en train de qui longue TV na chaîne bolé qui ça va chiffre neuf na chaîne mususu. Na bina nzamba sunga. Ipsinga papa nzamba pesi vision pesa provision. Na sekari parce que na bike et olé kana chaîne wana. Alors dépense ezaka makasi, mais loko eza pona bato ba bika loboko nzambe. Eza pona otabonga na mutema nzambe aibi comment aoza soin. Double dépense des gars au lobby. Parce que des passes belé, mais c'est un bon belé, mais nous avons total en bon mais total la valeur ya âme. Du 5 au 11 octobre. Et puis tant que qui compte année passée, bah image des gens qui l'ont au TV, de comment gassi. Azaki, moi la moi mon pied, mazari déjà na kusa qui ndomba. Oui. A sola la bisabi que beauté biso sang malam. Ah na tiki ndomba na vivre nini. Pendant période dans les choses wana. Na oyezaki lokola 100 francs na ona zaki na bato ba sungaki oui to petit grande kwana ba lieste mena tonto to ke na pesier mbongo tonto ke sumu ndeko musu pa zaki na kamo maka na zimbongo na pesi na zaki na chaînette na ngoni chaînette na zaki na ngona pesier na bi teka banda commerce et nzamba pambola maman za na France atile ndeko kasi na $50 ndé na ke province boye fo na pesa. Ok, nous avons du 5 au 11 octobre, les Sony Babeta Ponayo, dans le Congo central, précisément à Kasangulu. Et puis, le 10 octobre, on est anniversaire. Et après, Kasangulu, tu es Kinshasa, du 13 au 18, na Kinshasa. Wana, thème Nangwezali, la raconte. Pourquoi la raconte? Merci beaucoup. La raconte. Pourquoi la raconte? Beaucoup d'années. Vous savez même Nzambe, pour Solanara Eve, à une espèce de Kutana Bango. Raconte les points de contact et font la macambe. Et dans la raconte, on a plusieurs sortes de racontes. Je peux citer deux, la raconte maléfique, ici que la raconte bénéfique. Dans la raconte, monsieur et Salama, et bon, sa vie à Moutomoko. Ayaki kana manifestation mo ba kuta na Yesu Kristo Nazareth a changé vie na changé pe azuba ouverture moi ça tanga makila tanga kuta moi ça tanga makila kata raconte na Yesu Kristo pas makile tika Bartimée pe na raconte merci pour ozo comprendre ngo nzamba pambola yo merci beaucoup mais na kata ba raconte na pe to mona na so nande ko moko boye bazo pesa biso a pesa ngali solo na ba ndingi sama après ça va ko sambela demande ko expliquer ndingi sama ki bazaki na posa bakanga mongo ya mama moko songolo pakala mais ba créer raconte mon maléfique ba lier mutu na famille maman na tango ye muta kufi bazaki na posa ba cotisation ba tunya sote ba pesa na bazaki na posa mbongo maman na lokola contribution pour bakanga ye tala raconte ni saki bénéfique te saki maléfique na kata la raconte tonto fondant ba to ba pêche sortant ba kilongo TV chiffre 9 na ba chaîne partenaire na kata raconte na to expliquer bato même temps ngo que même na réunion de famille. Même temps que même église, même si bavina mwe bana ba raconte une église, anyata ma kolesika ba nyata raté. Et ba te beba na pote le baza desi ba na place ensemble pourquoi parce que ba kenda ba raconte monsieur baby sila ma makambo. Donc c'est ça on to décorti na katuana quand on a pasteur dit merci na évangéliste Emmanuel Kisema. Pourquoi n'est pas aussi son gars na Congo central ou même on na Kinshasa? Raconte on a pe na Congo central pe aussi la nango zongi na à l'aise. Na otambula ndenge Saint-Esprit ko kitenga de na sa musala nzambe. Notambula ndenge Saint-Esprit azogidenga na pesa illustration ya aigle na bi aigle za nyama oyo soki azo voler sur bien te akina se retirer na ba grotte so se retirer na kata grotte akozwa a bendi ba plume na yo to bingi matala akododa ndo to na bimisi mafuta aza mafuta sike bota to mafuta sike ko bota ndiko pumbwe aigle za nyama o pumba no terre de plus en plus on mataka likolo makasi vision na yo comme très fréquent et tant mazo mona sus malamu azoka sko atitidi makasi tango matili kolo. Cela veut dire quoi? Aigle akoma ko sele côte. Falinga ba mpépé ezo yandela nini. Soka ki diga son pépé ya. Aigle pumba suta vola sute a plana ka siko ko fongna maboko a mitike tam sa mandeng mpépé zo memaye. C'est ça qui attitude dans zalango. Car la Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 42, ce qui se confie à l'Éternel pour des ailes comme un aigle. Il se vole et se fatigue point. Le quoi que se confie pas dans Nzamba peut se dire le quoi avec toujours pour moi to tikate azoko orienter bisuko tant on pumbwe pour otikate il faut ba direction ni mon pepezo mais moi c'est le Saint-Esprit dans vrai boussole azoko guider biso avec na moyen boussole Saint-Esprit quoi ça vrai boussole a guider rabat ni to sala
et on te connaît bien les sons babeta pona yo to keina ba funda wapi tanto kiti na ngamba ki to ko la makambo ite esko la rencontre moto mo zo kuta na moto mais moto ni no kuta na ye muso pas na rendez-vous na moto ni to lo ba blinga hotel biso boy après on nga ka ke rendez-vous mais moto ni bo ke kuta ni rendez-vous na e kuta e maladi mona nzoto e memela e poison to nini raconte monsieur memela ba poison mais raconte ya Marine Elisabeth on va pesa ni mbote boy pa Bible bi Yesu Christo Elisabeth a senti moi ningani c'est ça qui est affectation anxieuse ça na maki Yesu abisiye petit frère na kakila bo moto mayo mukolo ye mtazaki vie na kakila bo moto Jean-Baptiste abima mukolo mais na kakila bo nzambe su mukolo pe nzambe abi petit frère ke mukolo na mukili ke yo précédé ke bongisa nzela beba ba mikutaneli mais na mabumu mais ça mina nzela mbote Elisabeth na Marie tala raconte ya mutu moko boye na nzambe et ça la mbote eza ko affecter vie ya mutu moko boye donc c'est ça et raconte wana to mega pe ko mega ko solo moi bien tout le canal te va pe raconte ya Jacob na Yemei ndenge zalaka eza souvent pe raconte oyebi raconte ya Jacob na nzambe changeant makambo vous savez Jacob signifie easy pater la signification ya komba Jacob c'est easy pater Jacob a l'on pas la bango Jacob ba pc entre guillemets bénédiction na tong entre guillemets accueilli akena ndako là-bas avant de vivre entre guillemets bénédiction opé même ko landa ko zonga ezawa zozela ye Jacob andi ko banga azan promener ezawa mais tango akutani na nzambe Bible bi nzamba changer kombo alongwe et Jacob ezaki izipate parce que ezaki kombo apesi la volonté bato akomi ce qu'on a kombo ya nzambe na plan nzambe raconte mo ke sama mo zo kota na plan nzambe nzamba zo lokomo tango Bible lobi nini tango Jacob azonga okoma Israël ana ko banga ezawa lekisaki mo selexi bana lexi ba biloko nyonso tango ezawa moni ye na musika amone so Jacob tamone Israël tala raconte changea et changea Jacob combo Esaü azali na problème na Jacob mais tant mon Israël bi na problème na Jacob maintenant Israël te au moins na simba ezati ayambi écoute ne sengo tala raconte makambo échanger. Merci beaucoup pasteur Kosi to comme na suka sur na lelo je pense que très prochainement ba zo vidéo na msusu ko annoncer programme ya séminaire ozo préparer li soloni ba beta Ponayo banda du 5 au 11 octobre na Kasangolo. Je pense que c'est déjà prêt, vous avez déjà le financement, vous avez déjà mis sur le au la séminaire wana. Oui, nzambazo sunga avant tout bimsame ba fiche, bato ba yebi ki to cela activité, il y avait des gens au mi balé si manifesta qui et au bataki makolo na mai, c'est la vie bataki moko moi loko pour que tous amis ba fiche banini tout misa banini sur bandi au belé déjà qui ndaki mais ça nous demande encore tant de choses pour que l'équipe après c'est plus singa makambe belé en cadre des akaba arracher makambe belé et nous croyons Dieu vivant ou à ça capable de faire grande chose et l'abondance de nuit. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu, on est pratiquement à la fin, je ne sais pas si vous avez encore un mot. Merci et pour le bâtonnier sur CP va soutenir Action Oyo. Vous êtes les bienvenus ou la bienvenue à contribution à Bino. Et nous avons plus pour ça créer un noyau de prière pour ça mais pour l'activité Oyo. Parce qu'ils ont habité bébé, ils appellent dans ma camébile au Salama. Tout ça pour ça que se prononcer par autant ça mais pour l'activité Oyo, puis bateau pour soutenir na biso na ba moyen financier aux appels BT ce qui Moutou a payé signifié qu'à 1 euro, un livre, 2 livres, $1, 1000 francs CFA, 1000 francs congolais et merci beaucoup l'homme de Dieu pour avoir répondu à notre invitation. Merci, voilà, on est arrivé pratiquement à la fin de notre entretien. On a reçu pour vous pasteur Kosi avec qui nous avions parlé de ces grands événements qu'il compte organiser du 5 au 11 octobre. 6e édition, il y a l'Isolo Ninbabeta Ponayo. Nous serons là, nous allons vous montrer les images. Soutenons cet homme de Dieu, soutenons cette œuvre évangélique, je pense que ça fera du bien. Faites que ça malo la soye mutu moko ayambi yesu moko ndipe mobiki sinaye et kozala mala mengi. Merci à Trésor Nting qui est derrière
cette caméra-là. Et puis, il traite aussi les sons. Merci à Bogo Anderson qui est en train de coordonner toutes ces affaires. Je dis merci à David Kibanda, Makasi Mingi. Merci à vous. Merci à vous qui nous avez suivis aujourd'hui. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Merci. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fiston Bassene, Arrange Bizoko Tozane. Maringa Septande. Marina Septande, c'est là, j'explique. Alors, Maringa Septande, FB International. Na Kasavubu, elle sait que na Kasavubu. Saba Sosa na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Tanger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, sene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso. Kilongo TV bijou bye.